mokolo nini bokozwa mayele po bobima na kati ya balu eloko nzambe azosenga kangama na ye tika mabe bikisa molimo na yo. Vous passez le temps pour rien au milieu des faux pasteurs basengo bambongo kindumba kaka n'église. Vous passez le temps pour rien au milieu des faux pasteurs basengo bambongo kindumba kaka n'église. Mokolo nini bokozwa mayele po bobima na kati ya balu eloko nzambe azosenga o kangama na ye tika mabe bikisa molimo na yo. Vous passez le temps pour rien au milieu des faux pasteurs basengo bambongo kindumba kaka n'église. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe batu Yesu akufela bandeko ya biso Bien-aimé nzambe apambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense en toi raboye. Rempli du Saint-Esprit avec la colère sainte pendant que bête chicote ba faux serviteur de Dieu, ba fils du diable, ba kitania nyoka. O bazana pendant que détruit libota na nzambe, ko kosaba na nzambe, ko voit man évangile commandé coopération na bango, ba ende ko sala misala ya papa na bango. Bien-aimé dans les sene pesi passe pesi mawa. Bien-aimé tozi vidéo moko bien-aimé comment na mama za kolela. Yo moto kambaka bango soi-disant pasteur, pastouf, ce qui pastache, ce qui peut nini, bien aimé, ce qui peut pistache, bien aimé, bato, et puis ça va ba titre, et ça ba don, ba comment ba pasteur, ba comment ba 5 ministères, comment ba titre na bango, donc ça ba don kat na biso, nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur, comment ba pasteur, ba évangéliste, de bazo ba comment ba ya ba don et comment ba titre na bango, kout ba bima na kat ba 5 ministères et comment révérend et comment sukinini et comment bishop et comment archibishop, de ba luka nous sommes pour nous séduire, et pour nous un faux serviteur de Dieu. Baya kaka na bakombo wana. Voilà pour nous séduire batu. Nzoka bazana bango bazana bango ba tonneau vide, et loko na kati zate, onction nzambe zate, batona misala mabe. Tala bien-aimé mukambi, bien-aimé akeko détruire abomana libala ya serwana. Na mobali ne pius. Siko lelo alinga bimana serwana invité na hôtel yango besera bengi na mama na banduko ne nyoso baye beko kanga pastouf oyo bien me pesi passe pesi mawa ndenge baza ko menacer ye bien aimé et pesi passe moi na nzamba ko sala makamba boyete kende usaki ndubono libanda. Comment bateau bozana bango dans le Seigneur? Comment bateau zotambo na bango na nzambe? Bateau nzamba zo sala kati na bino, bosambela ensemble. Okene ko bimana ye, oyebi mobali na ye, oyebi mama na ye, bokoma famille, toza famille dans le Seigneur. Bien-aimé, moi na nzamba ko sala makambo te. Bien-aimé pesi passe pesi mawa. L'histoire oyo, bien-aimé, ya mutu oyo Caleb Bouna, voilà, Caleb Bouna, un faux serviteur de Dieu, fils du diable. Voilà, ya lokuta, ya ba dîme c'est le kanango et puis la dîme ça n'a jamais été de l'argent, mais bango til le loba le belaka dîme, ba commissaire yango mbongo, ba yelango matia, ba zo ba matia lokuta, ba ke ba cours théologie. Pour comment séduire, pour bimsaka mbongo, pour ba millionnaire, ba boy ko kene bisala, ba fils du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, sortez du milieu d'eux, sortez, Yesu ça loba qui sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mais bon, quand même, l'église bâtiment, pas bien-aimé, babimana bino mabe, baliabino bambongo babe, évangile les anango yambongo te, ba commissaire ngombongo, évangile les apôtres milime bikisama, mais bon, ba commissaire ngombongo, et puis vous croire nango, voilà, vous croire, vous va s'aimer, bien-aimé. Il faut d'être s'aimer parole, voilà, bien c'est ça la sémence. Bazo s'aimer parole, bazo boka graine na mabele, bazo graine na mabele pour mabele et bota mbuma. Mabele ça nde yo, mbuma ne bota nde Yesu, muto abongwami. C'est ça la révélation de l'évangile. Yesu mandol ba
Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous la cité kamabe yakana Yesu. Pour bate bo konza lekolo komi pene. Bing baloba ki banda balobango umela mais combien si ba kufi batiki biso. Bien mais jour no pezali, jour nanga pezali. Alors ceux qui liwe kutu na mabe, ils allaient bien tindi konangai yango kangama na Yesu. Kabona na batu ya mabe. Bien mais tout temps no mamba, tout temps no vidéo oya mama oyo nenga zo menacer yuma oyo faux serviteur de Dieu oyo azata makasi tetande bana basi ba sakana na mais tout tel après tout zonga au nom de Jésus-Christ. Ne me touche pas. Tout le monde est en route. Non, 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 non. Pas moi, papa, pas moi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Emma, Gloria, ne laisse pas, s'il te plaît. Ne laisse pas, Gloria. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Dada peine. Dada peine. Dada peine. Dada peine. Oh, appelle Dada. Non, non, non. Non. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil, papa. Non. Non, non, non. Non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Si maman fait une crise, vous allez avoir un problème avec nous. Je vous dis, frère. Je vous dis, frère. Non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. 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 Oui. Non. Non. Non, non. Non. Oyebi makamba lo bakapona mwana nga pona yo. Oyebi yango. Seigneur Jésus. Niti. Senga word na hotel siko yake kokota. Senga word. Oyebi tena koko fongo na bwana bendi biloko nyonso na panzia. Kotala yeku tute. Sinon apa mvute. Déplacé parce que ngai sikoyo ya solo pona mwana nanga na kosalela na kokota bolofo pona mwana nanga na kokota bolofo je te dis pona mwana nanga yo ozoyo kanga bana ndike oyo moni papa si akufa osakana na bango ona bana na ngai na kokota boloko mama ida omoni siko ya soki naza tambeli mbe na tio ya solo mama olingi ote yanga nini olingi ote yanga nini olingi ote yanga nini oyo bakobengela biso lelo kolo boyi libanga. Ne touche même pas la toucher. Toucher qui? Ne touche pas maman. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allons dehors. Allons dehors. Bato faut beta bango ya solo bato faut beta bango il faut to banda ko beta bato oyo basara pe makasi te bomoni bino moko botal babomoni bino moko filonde nde bana basi baza ko toka ye baza na bango makasi te bazwa kaka pouvoir moko diabolique pona ko dominer bino ko le bino bambongo ko kosa bino voilà na ba parents moko ya lokuta bien aimé pesi passe pesi mawa bien aimé avant to sambela to tano vidéo mo ya moke tout monde ndenge ye tipo ninga singa batu mongo Yesu alobaki je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes mais je suis venu l'accomplir. Yesu ko boya mi bekote mais ayeko kokisa yango de ozana Yesu kokisi nyonso je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes mais je suis venu l'accomplir. Bien mais Yesu sa kokisa nyonso ne kuluso akufa ki pona biso alors soko saka na makambo ya loi alors Yesu akufa ki pona yote bakosaka yo ndeko na ngai bakoso basengo badim basalo boy ya église ya soko yete malédiction lukuta yondo zanda kwa nzambe
Vous êtes le temple de Dieu. Yesu afandaka na ndako bato mokili batongi te. Bakosaka bino tongo midi pokwa pe butu. Yo ndoza ndako ya Nzambe. Yebande kubatela Nzambe na bomoi na yo. Bien aimé dans le Seigneur, petit passe boto no vidéo oyo nenga zo kosa bato makamba mbongo après tozonga au nom de Jésus-Christ. Païen. Kalebe buna, ceux qui bana, ceux qui bena, ceux qui nini. Lorsque tu lis dans la Bible, tu verras que la dîme et l'offrande, ou encore d'autres que je ne vais pas toucher aujourd'hui, peut-être les prémices, peut-être l'aumône, c'est la parole de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui encore, l'œuvre de Dieu continue, et le ciel et la terre continuent, la loi de la semaille et de la moisson continue. Malheureusement, beaucoup aiment aller moissonner là où ils n'ont pas semé. Non. La loi de la moisson et la loi de la semaille continuent. Nous devons s'aimer pour moissonner. Ce qui veut dire, nous continuons à donner la dîme. Nous payons la dîme. Payons la dîme. Mais nous donnons l'offrande. Tout ce que nous donnons en dehors de la dîme, c'est ce que nous appelons l'offrande. L'offrande n'est pas une alliance que je traite avec Dieu. C'est la dîme qui est une alliance que je traite avec Dieu. Bomoni binomoko, bomoni la loi de la semence. Yo na ba er moko pe bazwaka. Alors bino pe tonsoka bonso na mutu na Nzambe. Amen. Bazokosa yo na ba mama bato azana musala te fa pesombo. Na mama bato basala raté, azorata mso ba na ba poto azorata mso ba location familiale. Il faut ba pesa yo, ba peso ya bana. Ata binomoko. Na ba kisa soko na mama na mbongo na muke, il faut pesa yo. Est-ce que binomoko pe? Est-ce que boza Nzambe tu boza Nzambe te? Soko za bende Nzamba solo. Ndeni voilà. Sokoza Nzamba solo yo sero zolandanga yo frère zolandanga pesa ka ba dim tongo midi pokwa po nondo so pesi do bikisami soko tenga ngo ba otengelo ba sena alliance ba ba verser so ba so sangisa oh ananas et safira et comme dim oh boy partout ba tiambongo et comme dim et puis toi tu crois ça. Sokoza Nzamba solo ndenge Nzamba zo révéler te kizama mbalokuta. Jésus qui savait que le Saint-Esprit viendra et il vous expliquera toutes ces choses. Alors, le Saint-Esprit a expliqué biso. Ndengini yo azo expliqué ote. Oza ya ye, tu oza yeti. Ah, tu oza un pied dedans, un pied dehors. Tu oza mutoma sumu. Yango manzaba a révélé parole nezate. Omi pesu kana sima ba faux pasteur. Bien aimé na monito bondela, yambo de to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Denko zo tele misabiso papa te me ma parole, te me ma vérité. Papa te me ma mopanga ya vérité. Est-ce que Satan a ko régner? Est-ce que mensonge za ko régner? Pona ko luka ko détruire bano ya yo. Ko memba bango na bateau lokola ba mouton. Papa ko bebisa ba foi na bango, ko bima na bango nzambe, ko kosa bango na parole à l'okuta, ba falsifier parole papa. Po te ban voir na mitu ya bana na yo. Yango zo tinda biso pona bano ya yo. Ba to yeso akufela ba occasion de la trompette. Ba kabona na batu ya mabe, pena makambo ya mabe. Po te bebisa milimo na bango papa. Na tiki message na maboko na yo. Pambola mwana yo moko akolanda message yo. Pe koisa banguna na biso na kombo na Jésus Christ. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Hosanna adresse ça bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement. Pour la bateau, yeso koufela. Le monsieur so koufela yote. Yo pe un jour comme pe boy. Yo pe un jour dans ce barobi ma pe na yo. Tam so yo pe ça peut faux pasteur. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu, bien aimé, à quoi salama kambote. À quoi peut-être peut péché, mais péché n'est pas boité. Il y a quoi ça bandeko, il y a kati na nkolo, a bimana bango, a liaka bango bambongo, a yemora ibi consciemment kazo kosa bango, a falsifié parole. Bien aimé, yeso le baki li soumel qui m'a soumounio so bien aimé, ko blasphémer na Saint-Esprit. Ben bazo kosa bien la parole, ceux qui ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Bote la histoire na maman zolela, abi pour papa na bango akufa yango zo sakana na bango beni mi pesi passé batu mi pesa kinayo okoma kiloko frère na bango oliaka na ndako na bango mais comment oya ko baby saboye yo mwana nzambe o inviter moi si batu na hôtel yango boma libala na ye ya pius o boma libala maman na lobby yango likamba pius papa kotaki yango penda bakabona kaka nzoka ndepo zaki na lisu déjà na moi si batu entre temps ça peut marier mais ozo tromper moi na kati ya linganga kaka place bo sambelaka il n'est pas de Dieu.
Dieu. Bien-aimé, il n'est pas de Dieu. Il y a un temps à verset, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous allez dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malam. Alléluia. Bien-aimé, vous n'attendre ma bé. Au quand on a faux pasteur, bakosa kosayo, balia yo bambongo. Tant qu'on koufa papa tu nous frère, je fatanga ma bé. Bien-aimé, j'ai mes lunettes. J'aime. Quand j'ai mes lunettes, quelle grâce, alléluia. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, et je vais lire au nom de Jésus-Christ, verset oh, et bien malam, alléluia. Mais au salut la kangote, yoka. Gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, voilà. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ah, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien-aimé, babi boke bana basakoli ya lukuta. Baza na apparence ya bana nzambe, mais kati na bango baza ba loup, le banzambe baxi ravisseur. Et puis le banzambe, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Beaucoup ba bango na misala na bango na bambuma na bango, botela bambuma boy. O ise nzambe to nzambe te. Ba sarabino moto na nzambe azala tout le temps tenté pour ba bengana ba démon, mais ça mensonge. Et c'est normal, atakoi, asa mutuna nzambe, asa bitumbebele, mensonge, ba kosabino bongo, bien aimé, baso kosabino, pour ba détruire ba foi na bino, bien aimé, basa nzambe te batoyo. Il y a 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Bien mais kabana na bato baza nzambete. Baza na mission ya ko détruire ba foi na bino. Ya ko voama. Voilà, ya ko voama ba mbongo. Et le bon ko ba mbongo. To tanga verset moko. Voilà. Bon ba yela ndembongo. Ba yela mateate. Ba yela ndembongo na ko tanga verset moko. Naza na Philippiens chapitre 3, la verset 17 à 19. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà, portez les regards, nous avons et nous avons ba faux pasteur, ba tchaka ba choko, ba tchaka ba yombo, ba tchaka ba mindelu. Hôtel pela wo pasteur te, hôtel pantola ba ya ba peli yango ya lataka. Tala ba chenette. Bino ba to bon dozumuni moto na nzambe. N'importe quoi, il est charnel, il n'est pas de Dieu. Donc, ça, biso ya mokili. Oh, bien aimé, réveille toi qui dors encore. Yoka verset. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ah, mais bon, baza ennemi à croix. Voilà, dit mais Ali, Yoka. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Ma boumunde abonde nzambe na bango. Ma boumoufelia. Pour mon pasteur mbongo. Pour cela mbongo. Ma partenaire église. Patati patata. Ma pelle des fonds. Ma kambwe belé. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voilà. La honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des gens charnels. Voilà, ils sont là pour vous détruire. Par exemple, on a ko sabino, ko liabino bambongo, ko bebisa ba foi na bino. Voilà, ko membabino na battoir, le ko la ba mouton. Bien aimé, réveille toi qui dors encore. Sortez du milieu d'eux, tozo bandela. Sortez du milieu d'eux. La moukande kunangai. Yogolo to tanga bien aimé, verset zakana générique na biso, Matthieu chapitre 10 verset 7 à 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Allez, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, voilà. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Mutamasumo atika masumu. Donc ça veut dire muto asekui. Azaki muwei azubo moi. C'est ça, la vie en Christ, c'est un bon moi. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Monsieur Caleb Bouna, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Évangile Esaïa Mbongo te. Yesu, agiko buka mibe kote, agiko boya ba prophète te, mais agiko kokisa. Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Yesu kokisa nyonso. Oya kangemena Yesu abikisami. Et on m'a dit que Moïbi na croix, akenaki église à Moutute, après qui dit nulle part, mais akenaki à côté qui lola na Yesu. Alléluia. Et ça va révélation. Moïbi na
na quoi elle a écrit Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais dans le Nouveau Testament, crois seulement et tu seras sauvé. Il a cru en Jésus et il était sauvé. Bazoko Sabino, mais il rêve toi qui dort encore. T'as là dégâts ya boye, dégâts ça passe mingi bien aimé. Bazo détruit baba na batu. Surtout bana mike, au bak na ba ekodim, détruire ba vie ya bana wana. Yo yebite ndeko na ngai. Moi na peur ko yebisa yote. Surtout bano ba koma bazara ba chantre wana ba marana ba pasteur, ba chantre, ba protocole, makambe belé wana. Bien aimé rêve toi qui dort encore. Yo be frère na so mo so kama ka église wana ka keba, c'est que ça bimana pasteur. Ezana ndé ekala ko ba musicien, faut bimana danser c'est pas kanga na orchestre. Faut so bimana danser c'était danser soit ça mobile soit ça libanda orchestre. Mais ko so danser c'était. A ko so pe concert pas ayena été. Mais ceux qui soient yom tozo bimane na kati orchestre, a otika na orchestre. Nebe ba serre belé ba kanga de église et ça bima déjà na pasteur. Moi qui ma église wana ezalité. Ndeko na ngai pe ki sa mosto banzela wana yango te mtoko meme lola. Eloko mema yo na lola eza ko banga nzambe. Voilà, yango ndeko meme na lola. Voilà, ba église wana eza nango ba salle d'attente ya enfer. Eza nango ba place à nzambe te. Nzamba tindi biso kuna te. Parce bandoki tu pe ba kenda kuna. Bando koma na église vino kwa so na bitumba koleka. Pamba te okenda place bitumba ezali. Bien aimé sambela kana yo avant la muka. Obima ko zungo sambeli. Zana connexion, na contact permanent na Christ, na Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça bonzambe yangwana. Kotambla musika na masumu, kozana vie à sanctification, kozana vie à prière. C'est ça une vie de prière. Il y a des prières 1 heure, 2 heures du temps. Makama lukuta au milieu de prière, lukuta tu es charnel. Mais karama na nzambe, nzamba kotambla nzamba ko bikso, pe nzamba ko esa banguna na yo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense. Alors, le message, pas de confiance à tout le monde. Bien-aimé, tu es belé, vinda bango et baby, tu es belé, bazu ba kumba na vie, pambate ko pe sa confiance na n'importe qui te. Bien-aimé, ozo pe sa confiance na n'importe qui. Oyebi ata kati na été, babe yango la naïveté. Voilà, misusu mi bale ba l'excella bango l'air, base ba l'excella bango l'air, ok ko pe sa bolingo. Na mutu fallait ki pa o pe sa bolingo. Bien-aimé, ok ko sala ba faire ba projet na yo na mutu fallait ki pa o sane ba projet. Po ba local ba yela ki ka li solo moko boye. Alors mi pesi le la bébé moukié. Bien-aimé, couper sa confiance dans mon sauté, bien-aimé le Seigneur. Couper sa confiance dans mon sauté. Et on attend le verset moko. Bien-aimé, dans Psaume chapitre 146 verset 3. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je mets mes lunettes. Quelle grâce. Voilà. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Alléluia. Bien-aimé, babinia, ne vous confiez pas aux grands. Batozo mona ba grand. Mutozo pesa, ozo mona ke yinda ko bongsa vie na yo. Mutozo mona ke yende danger. Bien-aimé, mutoko bongsa vie ne zande nzambe. Babi, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Mutoko sauver zakaka Yesu. Confiez-vous à l'Éternel. Voilà. Bien aimé, pesa confiance nous nanzambe. Muto ko pesa confiance. Muto ko pesa confiance. Muto yo yebi malamu bien aimé. Ata ko batu yo yebi malamu. Misusu basaka na bango malamu te. Oso sikse me na motema siksa kayote. Yango kangama na nzambe. Nzamba ko la kusu batu malamu. Mutu ni ko pesa confiance. Mutu ni bo sane ba faire. Mutu ni boko balana. Mutu ni boko tambola ensemble. Bien aimé, ko kwa suna piège à Satan te. Kozana vivre dans la naïveté, t'es bien aimé dans le Seigneur. Zala un véritable soldat à Christ. Voilà. Yeba nani ko tambola naye, nani ko sol naye, nani ko se confier naye. Voilà. Pas de confiance dans mutu nyonso tout. Bien aimé. Tu es bani bilongi kasimite mate. Musa so sexe mais na moté mazo sexe yote. Ming pe balia ba poison. Alléluia. Pe batika mukilo yo. Ming pe lelo ba koma na ba mbeto popito. Bien aimé pour ni confiance dans mutu nyonso. Voilà. Bien aimé ko pesa confiance dans mutu nyonso te. Ming pe ba kidnapper bango. Voilà. Pour confiance ba ke ba yibi rien. Voilà, bien aimé, l'amouka, réveille-toi qui dort encore. Confie-toi à l'Éternel. Voilà, Nzambia pambola yo, Nzambia tambola na yo, banguna na yo ba kweya, ba longa yo te. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelle grâce. Nzambia pambola yo, on est ensemble en Christ. Ciao.